etaleli oyo basta fabi na fili bandaki otala biso ngana bi peut-être pe et encore pour na pe ba YouTube on ba TikTok tom su ba yebi ngai tout mais or que et akina likamon na si wana omoni ngamo non reconnaître faute na ngana likamon et c'est pourquoi non ya boye ko senga bina filé pardon ya ige donc avec tout le respect que je vous dois ça vient de mon cœur et ça pardon te o mutatindinga gloire olangi to mona azana zemi ya liboso a banaki oya na TV YouTube oh année oyo chroniqueuse nyonso toutefois zemi fa bota boy to mona place zemi ya gloire wana ya liboso esuka mwana kufa to yesiko pour la deuxième fois zemi ya mibale to mona gloire ya bande la zemi si gloire ya boti mwana nde ayo poster na page neke Gloria Olangi na boti boy mwana nga komoni boy trésorier au bed na Grèce mais zemi nde banda to monate zemi tinde kola to monate tinda bota to monate eloko morte donc bon on est penza so lobi mutu te na bomba secret au sa bon donc bino boza ba confrère boza ba succès na musique makasi nga na eloko morte kutu yo ya o non reproché parce que yo moro ibimambu sala série wana otolonga pas fabriquer sikaba makamunyo surtout les kawana donc inutile kutu ya bandela ya ige donc non singo ka pardon o luka place na mtema na olimbisanga vraiment parce que ça vient de mon cœur mutatindi ngaiti. Voilà, bonjour, bonsoir, Balanditou à Congo Source Télévision. Toye, les sondes to mesana koya toujours liboso na bino babone à Congo Source Télévision. Soki mambozali toya kapona oso la marambwango. Lelo tozana ni Suleiman Konde le véritable passeport rouge na dio na bisona Glodi Mutombo le géant de la presse. Toye koloba par rapport à Maram Tosola la fois passée. Batobele basala qui ba analyse mais Suleiman Konde ameke un peu kotomeke ko un peu kosolana la fois passée par rapport à Mambo Karine Mokonzi et après 2 jours to moni Karine Mokonzi à la kisibso zemi. Voilà pourquoi la zone sur Suleiman Konde parce que to sur la Mambo o ezolika alobisi lelo Karine yango na zongili lisusu. Bonjour Suleiman. Bonjour à toi Glodi Mutombo et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent en ce net moment de partout dans le monde. Bois à Paris, bois à Belgique, bois aux États-Unis, bois à Kine, bois partout. Na pesi minombote ici passeport rouge Konde. Donc Suleiman Yemoro Kolo Kombo. Donc Kolo Kombo Botoli Kombo. Donc bon moi na ba page musu balongoli ba Kombo. Batika balastar à Pamba. Passeport rouge des assoutés. Donc Kolo Kombo à Botoli Kombo. Donc voilà passeport rouge yeyo yabino obolinga obolela. Donc je suis ici en direct de Kinshasa, place Boza partout au Bolandanga, Boza Bakiti, Bovanda, Boza Bajubo Mela, Boza s'installer Kitoko po Bolanda passeport rouge de la presse. Passeport rouge de Congo Source Télévision, passeport rouge de Jires Mboni, le cœur de maman Karine Mboni, maman Paradis depuis 001, passeport rouge de papa Pepe, le cœur de maman Nathalie, passeport rouge de Sema Mayasi, la légitime des Jansi Mayasi Forza Italia. Donc voilà, merci Minabino, vous s'abonner massivement sur Congo Source Télévision, vous avez dessus, vous activer cloche de notification, émission dans passeport rouge et quota, journaliste avec succès, le journaliste qui dérange, bon, kitoko kano. Donc voilà, par rapport à annonce de dernièrement, tout ça qui émission concernant notre sœur, notre grande sœur, notre maman, Karine Mokonzi la baronne, au Azarana Belgique à s'installer, qu'on a le cœur de papa Evi Kikouli. Donc tolobele mambaze minaye tolobele mambali balana mais après émission na biso toyo mona kete Karine Mokonzi pena réagir ko ayeli biso pe azemi ala te biso pa robe pena ya moulante o la biso pa libumu mais ce que elo pe so etindi biso to yo lobela mambango ezani parce que bato musu balo bao non zemi yango mutolo ezate c'est que Karine olati ko lata boy tout patati patata. Maintenant ce qu'on a eu déjà battu belé bon le baqueté yo oya ki émission wana olobi ke non Karine Mokonzi na zemité donc il faut qu'on ande là-bas propos batu bien na mambu batu balo ba très bien.
ngai nde nazana na supposa ki par rapport ya ba rumeur auto bandaki oyoka que non Karine Mokonzi ane na zemite omoni et que non libala ne ninge kufa maintenant ce que le quoi yé moko yé a confirmé biso que non ana zemi na yo lobelate pourquoi donc voilà Suleiman to mona biso nyonso Karine ko l'acception zemi d'abord ya Karine to mona kango samedi na fête bazaki na fête mon ko puto yo mona dimanche ça biso live mobimba to moni libumu mais to moni ba commentaire to moni ba tebele ba agir par rapport ya zemi na ye biso to éviter ba tondeni ba na zemi so les arandeni mais bazolo ba keza zemi ta là parce que na poto c'est possible pata a peine qui les aranda ngobe ou la tipe libumu par rapport à ba commentaire ana d'abord yo réagir ndeni. Voilà par rapport à ma commentaire à ma genre voilà parce que babana déjà R Karine Mokonzi Bali na ba photo libala Karine Mokonzi R bimi to mona déjà ba réagir ba lobi que non Karine a chezé mikocha et tout R a maquillage zemi a quitté comment se fait-il que R kamba mona R a fait zemi ba mo ebima et na sens teza lo kuta buena nde siko ngapi na ina tali na obi omoni ba zemi ya lo lengi na lo lengi. Et ça te que le quoi nous a memazé mine 2 ans, banyamagnon so baba de memazé mi 2 ans te. To ezate le quoi yo Naomi o memazé minao et vimbi son mutolu et bima ti songe le quoi tonga ya machine. Inde ya Karine Mokonzi pe bimsa mutolu songe bon non. Mutna mta memazé mina ndenge ne preuve en est. Ezake basi musu babota na 8 mois, basi musu babota na 9 mois, au moins pe musu baboti prématuré na 7 mois. Basi musu babota normal, basi musu babota na césarienne. On comprendre. Donc, exactement que obligatoirement, le coup la zemi, ça zemi, non, bah zemi, non, c'est en démonté. Au sentir que zemi, moutoumsou, et zemi, mon salita, boka, bah, so, il pas pamba, kosanza pas pamba, mais au moins, moutoumsou, banda, zemi, tabo, tchatika, lo boka, so, ite, atika, lo sanzate. Au posa manga, ayuka, ngote. Au moins. Donc, exactement que non, le coup, bah zemi, bah, moutoumsou, bimisa moutolu, ya Karine, pe, bimisa moutolu, te. Parce que bisogno surtout aux acquis qu'on s'acharne contre yé tout le baqueté Karine zémizé le kuta boy parce que tu m'as dit qu'on se bat info tu sais ben photo qui était et kuna Karine zémé le kuta liba la côté lingue kufa boy na omoni malgré tout ça to ya qui te supposa qui te confirma qui t'es mais to ya qui te supposa qui te lobby to sali analyse détaillée mais bah tu ba comprendra qu'on a ndenge na bango batu o pe ba comprendra ba b ba jongo pe na ndenge na bango ba menyo pe na ndenge na bango ba transformer pe na ndenge na bango o comprendre donc voilà maintenant ce que le quoi yé mo quoi yé zeme kindaka liboso le quoi l'acception zeme munene oh ya pe lobi na mwana comme déjà zeme bon comme presque à terme c'est que kalata linga bota tozele peut-être dans 2 mois 1 mois peut-être 3 mois à kokio bota donc tozela la Karine Mokonzi to samela vraiment nzambe abatele na zemi na ndenge de comme na suka donc abatele banda na zemi ya un jour si le comme na ba mois o ezawana donc c'est grâce à Jésus-Christ de Nazareth c'est grâce ya nzambe o ya samela donc nzamba continue toujours ko batele ti asimba mwana na so peza bana mapasa ndeto oyo ka lisusu nzambe pe abatela bango asimba bana na nyoso tumi bali omoni parce que bato pe balo ba ke non eza zemi lo kuta bo il fallait mutolo bima zemi mutolo ezatendeni babo sanake ezelo mon peki nanon ka liboso ezo nga simate donc le quoi qui na liboso to mona ka mwana so peza lokuta o lukela biso pe ka raison o yo pia biso. Suleiman, est-ce que ça qui est important comme on a de connexion Karine Mokonzi quoi ko prouver peut ça par rapport ya ba analyse ba ça qui est belé sur affaire ango to ezaka po yondo loba ki ango zonga pour l'acception vidéo. Bon, en fait, na évité parce que nga mikolo on dirait bat na YouTube bon nga ba pia nga makambo ebele. Omoni nga mo pena bon nga ba pia nga te me bon nga ba bakisela nga ni makambo. Parce que nga mo dada yeba kinala na makambo nga parce que za rare ba garçon boy na YouTube ndeti na ba âge na biso. Obandisika ba tu pena boya ba msu bo chelo ba bâton dans les roues. Bamsu boya boy botalo bol ba moi no yo il faut que tout le baby c'est to devient là bamsu boya te moi no il faut que tout le succès donc wana ba jalo belé na ba mami bimba ba kokyo botao na ba tata mi bimba ba kokyo boto donc yo zui ba jaloux na yo et là na sala ba on a ebati maintenant ce que Karine Mokonzi a parmi batouana parce que c'est une fille bien depuis Kinshasa to kutana na Karine ngai pour la première fois na vie na 2 ans ya Marie Misamu na fait mais Karine Mokonzi a bazaki na plante rouge à yakana janvier. Ferrego n'a pas yaki.
place to kutana Karine Mokonzi yango nanga na lata polo mo ya pembe ya Versace boy kala wana kutu nano wana kutu nano mukie maintenant ce qu'on a comment munene libundi ya bre ya mpende ya donc bassin tout makamnyonso carré chodo omoni maintenant ce qu'on bango tellement ba luka o te passeport rouge photo luka to suki ça y est boy maintenant ce qu'on ngai mutu aya nanga na YouTube azate na YouTube ngamo par propre effort nanga na bima ngamoko ti batulelo baby pe comme on a mis tout na bon passeport rouge parce que na ebani hein oui vraiment na ebani donc batte belende bazana ata basala semblant baby que quelque part il y a un passeport rouge qui existe oui baby que te quelque part passeport rouge mo bazala rapport garçon mo boy passeport rouge bakana glodi parce que la plupart batte pe ba déranger qu'on dit la camarade no wana botambula na au bossala ni be mission mais bon bossala que on a lo bakasa langage que moi et talioté donc bakoki lat ce chapeau ya mamnanga te balat ce côté nzube pour na mamnanga non omoni donc Karine Mokonzi soit à réagir par rapport à ma propos on a na tena qui émission wana ce que choka qui est je suis désolé parce que ça YouTube est tambola bongo yemoro pe ana batu o ya choka omoni ngas qu'on a lo ba qui on a choqué mais na lo ba qui par rapport il y a analyse tout ça là qui peut par rapport à actualité par rapport qui est à star omoni par rapport qui à la baronne par rapport que eza barimer otoyokaki donc il faut to y a to l'accent ba fanatique na biso o balanda biso ah on a Congo Source télévision voilà Suleiman olobi qui Karine bozala na e bomona na malgré bozora moi tant mingi pété ovanda mais au moins bomona na bo solo là est-ce que ça qui est important ndeko moi si wana ai la biso zeminae au moment qui a bomba qui ango DJ bandeko qui nango bien pourquoi ka koya ko laksa batu ki ezana ndenga solo bon en fait si ko omoni Karine aba genre ababato akoko bomba secret na sukate omoni ngasko mikolo na komi benga Suleiman Olangi pourquoi parce que Gloria Olangi te ko sekate Glodi na mi bengi no Suleiman Olangi bongo ata pour une semaine mo après dans longola na kombo on dirait que na zone si Gloria en actualité pour nga pena na fula batu na fula ba fille na fula ba garçon surtout fille kaso ba notamment na passeport rouge si bat ba ebio et autant bola na garçon na kitoko déjà bat ba ebio kombo da ebo kama kitoko mambutu donc Karine Mokonzi amutu mo boy abomba secret na sukati omoni Gloria Olangi to mona azana zemi ya liboso abandaki oyana TV YouTube oh ane oyo chroniqueuse nyoso toufa zo zemi fa bota boy to mona place zemi ya Gloria wana liboso esuka mwana kufa to yesiko pour la deuxième fois zemi ya mibale to mona Gloria bande la zemi ti Gloria boti mwana nde ayo poster na page neke Gloria Olangi na boti boy mwana nga komoni boy trésorier au bed na Grèce mais zemi nde banda to monati zemi tinde kola to monati tinda bota to monati eloko morte donc bongo ne penza so lobi mutu te na bomba secret o sa bongo maintenant ce que so lobi te na bomba secret non ne bandelier après yo koma ba 7 mois obimisi no tuma mbango obimisi ze mango yelibiso on internet wana c'est que qui secrété au bando luka bez bat choka aux en actualité alors que na vie air moko pour un moment ce que ça maman bobi qui était et pour intérêt nanga au vent dans pena au concentré pena qui to kolobi te mambo non ça là c'est pour mon intérêt na pas non na bomba maintenant pour un moment mais est-ce qu'on a pe côté ana pe non loba mingi na papa Evi avec tout le respect que je vous dois au coca que permettre Karine te ce qu'ils aiment ya solo ndengeye à prétendre au coca que permettre été aya à exposer zemi bon en tant que yo papa ya mwana wana to ya bana na o Karine za mwana libumu il fallait qui au pe qui ça est qu'on s'exposer pe comme la qui ça mais lorsqu'on pe au moni côté msupe mabe na bisope via on ya ba star autoponeza que aucun quelque part boy o yebino pe mutute me batu ba ebio ba mono na zemi pe ba kanyo ba photo ba ba seni ba poster na internet ça la tabou ba poster na internet mais lorsqu'on il fallait ça mata bon ole ke yo moko oya nango omoni donc voilà Suleiman to comment on commence l'épisode déjà na souka mais et logo na koka ko ti kwango T100 to kabwana nango Suleiman l'autre fois tout le monde va vidéo tambol na ba réseaux sociaux Suleiman konde lisusu na vie la biso igbi na filé je salue en passant beaucoup ton non ndeni ba ndeni komi pe kuna ndeni
Bon, en fait, on a bien filé Kokuta Nabiso, c'était pour la première fois. Donc, non, je crois pour la deuxième fois. Parce que tout le monde a déjà, je me retrouve Titi Wana Kalapé. Non, bana ba makamba ba ki YouTube aussi ka. Wana no moi mki ba 16 ans ba 17 ans. Wana no moi mki makasi. Posi kope na ka moi mki. Non na ba 20 et bandi la ba vingtaine. Non moi mki makasi. Donc tout kuta na wana je me retrouve Titi tout monde na je topé ça na mbote en passant liboko mais liboko bien filé za sembe. Ah. Si il va se souvenir encore, mais tout le je te pèse en botte Liboko, je me retrouve City une fois. Liboko a bien filé et a pena pété le quoi Liboko a bébé. Donc, allez qui va misser belé na Liboko sembe. Ah, deuxième fois ma vidéo est circulée. Deuxième fois ma vidéo, oh, et tu tambola, ezaki na boîte, aki na show na chaudron, oh, ya bandal. On a zaki invité par Bertivi Amazon que je salue, cousine Nangai. Bertivi Amazon, c'est ma cousine propre. Donc, même famille, il y a des fatés qui sont des cousines. Parce que le camarade, il cousine dans la tête. Nous avons des camarades. Mais Bertivi Amazon, cousine dans la konanga. Makila dans la pena. Il m'a invité tellement que il vient à biso ige. Ya ige. École la pena qui toko. Invité habité passeport rouge. Somo izana bina filé obeta na chaudron yo foza la wana toye petit to la tipe kitoko toye pe wana Bertivi pa bois qui plante kitoko aboka mipe kano talon pe maramtu OK to vandi pe bina filé pa kota raté à côté mais nga siko yo elo na remarka ki ezaki etaleli oyo ba staff bina filé banaki otala biso nga na bi peut-être pe et encore pour na pe ba YouTube ba TikTok tom sou ba yebi nga et tout mais or que et akina likamon na si wana omoni nga mo non reconnaître faute na nga likamon et c'est pourquoi na ya boye ko se nga bina filé pardon ya ige donc avec tout le respect que je vous dois ça vient de mon cœur et ça pardon te o mutatindinga et ça peut pardon te o mutu mo boye ayebsinga te que non influencer nga te kende singa pardon te ya ige avec tout le respect que je vous dois pour la émission on a salawana oyo et les ayo et ça là on ma passe je m'excuse je m'humilie donc na seigneur pardon de tout mon cœur na yé vraiment que seigneur pardon na motema na mo bimba ya ige bina filé donc eza na mamusu auto sala et glodi parce que émission wana je crois eza lelo te ya ige yo moko mona différence que lelo na komilitama lelo non ça na chaîne image kitoko image à chaîne wana yo mo yebi modèle ezalaki lelo pe boy passeport rouge libunge vimbi na changer teinture à kitoko yo mo mona que omonisko n'expliquer likambo ndenge ezali likambo wana eza bina filé na ex patron na ex patron na donc place abanaki orchestre o azaki bazaki na ba problème mais lorsqu'on a chaîne on a banda ko sala na série wana ko lo chaîne wana sikoyo pire ex patron ya ige bina filé omoni nga sikope tellement moi mki no to banana nga YouTube sika makambo eza na te eloko na te bino mo boyebi peke YouTube etambola bongo ekenda excuse ekenda bongo mo isenga foko finga mo isenga mais nga siko na banda toucher na nga ba musicien te nga na banda toucher ba chroniqueur nga na banda toucher ba chroniqueur ba chronique papa ba chronique maman omoni bongo mais lorsque patron na nga abengi nga bisinga te omoni bo il faut ça l'émission bo parce que il y a zaki pire mutanani il y a ex patron ya bina filé voilà ce que bina filé bana ba problème na ex patron na il faut aussi l'émission il faut oloba boy expliquer ngani surtout mambo follow il faut finga bina filé bo il faut mais ce qu'on ngana bité ngai donc ko sala nga monter na vendre liboso caméra il faut tous en amutu nde ayaki ko benga journaliste mtutu auto bando ça na même chaîne Bernie Aoundou je crois que kala na bandi patika mamba YouTube on peut na mona quel soutien depuis pe na longa na chaîne na ayi singa que non il faut ça la ngobo sinon musala no ndé mtu ezange pour nga la kokyo linga tenga na patron nga na futa ka osala onga na tinda omoni voilà ndenga pe no acho ezate tellement on pe ona makamte tout ozwi no chaîne on a passe ba futo no salaire moya misère mais oyebika kete nana besoin salaire pour il faut na somba body il faut na somba basket il faut na cha mega na futa moto na tambola o comprendre
Donc voilà, Nandima qui peut n'aller que ça l'émission, on a maintenant si mes émissions on a peut n'avoir répercussion et belé. Ingénieur Caleb Congo, je crois que y a eu des bina fila et billet. Ingénieur Caleb Congo a benganga parce que un ingénieur Caleb Congo to yebani. A bisinga pourquoi finga bina fili donc a gagné nanga ya somme parce que c'est comme un grand frère pour moi. Hein. Naibisa désolé yaya. Désolé ingénieur Caleb Congo non bani la soute donc nazaki obligé par mon patron. Aibisanga te petit nanga osali ma benga na sala pa bina filé boye tunga kona bana ngana ko sopa bina filé mo baby c'est tout depuis wana ko tuna regretta après wana pe ah eo le kamikolo pe ngana kanisika te likamboje sila non yango moni be mission to salara etala mama kasi et comme rappel et pas ba kolo nango bazwa rappel na ba information nango il faut pas qu'on néglige nango parce que au côté tambola pe OK place mo ba betio basali pe mabe ndeti nde na tena chaudron wana so ya igebi na fila za mutu moya mabe ndenga reconnaître nga alinga sala nga pe peut-être mabe balinga ba trikele nga po za na staff ne mobimba belosko yango na ebité ya bi na filé ya ige luka placement na motema na yo en tant que grand frère olimbisa ngai parce que émission on na sala en âme et conscience te na sala on naza mwana mukie na salon on a 19 ans je crois Isaki na 2020 na ba début na salon on a 19 ans 2020 ou 2019 so 2019 c'est que na zana 18 ans au moni donc bino boza ba confrère boza ba succès na musique makasi nga na eloko moko te kutu yo ya o non reproché parce que yo moko ibambo sala série wana osolonga pas fabriquer sikaba makamunyo surtout les kawana donc inutile kutu yo bandela ya ige donc non singo ka pardon o luka place na mtema na olimbisanga vraiment parce que ça vient de mon cœur mutatini ngaiti mutatini ngate ata jour wana Herbert TV sanga ah non ya igaleli ma bebo parce que ba masoto soleil yo mo yebi ya ige ba masolo soleil na Bertivi Amazon yo mo yebi donc yango na vraiment qu'on s'excuser qu'on s'humilier liboso na olimbisanga et donc quand nous sommes en pour na appétit donc nyo surtout coûte oyo lo bana na sala non sala parce que sikoyo so na seli kambu ya ige omoni siko so na fingio wana pa na fingio aname conscience na minute on ba besoin na fingio c'est que eza aname conscience donc voilà vraiment ba sincère excuse nanga limbisanga na nyonso tu wana ona lobaki na nyonso tu wana ba propos nyonso tu ona tenaki na o muninga na journaliste tenaki na kati émission wana ezaki bisote to tindamaki par ex patron na biso aza mutu ya ex patron na yo wana pe série wana e tomber que non bana ba problème na ex patron on ndepe e yo sala pendenge sala me wana ndepe mission ne sala mendenge sala me wana na bandi yo mo remarquer que les émissions moya kala makasi lelo na changea na koma na mwindu ya soin makasi na koma kitoko donc nzambe nanga merci na nenga pamboli nga liboso na bango donc ya igi ngaye abiso madame Bertivi Amazon abiso ya igi petit na oboma moto merci. Voilà Souleymane Konde to dépassé koutou mais to commis déjà na souka pour comprendre que na YouTube et Zaraboé quand même à reconnaître ma bé na ba mso bazara pa sali mais aboyi ne pe kondima ngo ale kisango mais au moins à reconnaître ma bé na e déjà na profil marambu tout côté tout c'est bon la moni déjà moi qui écoute ya igebi na filé na profil la page nanga na page nanga Facebook na 12 000 abonnés mais na chebi na filé wana na profil nanga juste pour vous dire que mingi kutu yolo bezate. Voilà seulement comme déjà na souka quelques dédicaces nous pour te clôturer. Voilà na pesi bambote na ngai na ya igebi na filé na pesi bambote depuis place aux Ali na pesi pe bambote na maman na biso Sainte Makedika donc mère na biso ya palais yewana je voilà donc aussi Bertivi Amazon madame na pesi bambote babi ma cousine propre donc cousine akoma pe master akoma pe camarade akoma pe mutaba parcours donc voilà na pesi bambote ya yo yango wana et na moni pe lisusu bongo boza tellement belle Christelle Lomboto je te salue na moni pe lisusu Naomi Estro si Bobby top modèle Riri la panthère Bobby la peau noire la perle noire na peso bambote ya yo ngwana Elisa Menga ma copine privée je te salue ya Chimene Mengi
Chimene Mengi. Bobby DJ Kailo. Merci pour la double mabanga Bobby. DJ Kailo ne makambu Bobby Yokatai. Y a passeport rouge Yokatai. Taille makambu tout et zoa kitoko. Donc voilà DJ Kailo, merci beaucoup nayo. Bon consommer Yokatai et ça déjà sur YouTube, dans partout Yokatai et Zali et somme sous yang appelle banga nangeza kana kati. Ponga mikolo mabanga. Je salue tout jeune d'Afrique, Bobby Papa Toutou, d'après ce bambote est important. Youssouf Mala, le marabout français, je te salue. Depuis Kinshasa, donc toi, Ranon, awa. Ngai, siko par rapport à Mambouna, c'est la 0033, et c'est un bon. D'après ce bambote, à ma maman, je tellement belé, non, il va écouter maman, c'est maman, c'est la légitime des gens, c'est ma force à Italia. Donc je vous porte dans mon cœur, bat open, après si mbote, t'es beau, limbisanga. Mon numéro, c'est le plus 33 753 35 20 24. Plus 33 753 35 20 24. Mon vieux Ben Willy les Gabonais n'a pas sur Bambote. Il y a eu un voilà. Voilà, donc comme déjà na souka na émission absolument na Congo Source Télévision, pour comprendre que toi qui na Souleymane Konde passeport rouge, Bobby yenda zui Kombo par rapport à Kombo ya gagné tikali nango. Tout ça qui na etamboli bonga qui ndara bon s'abonner massivement na Congo Source Télévision. Non, c'est pas dans la commentaire, na mino bo baksa ba commentaire de ça là qui musale qui ende bien. Bo s'abonner, bo cliquer cloche de notification pour ma mboto za bien. Bye bye.